Ngana zali mama kusakana naye Viviane, mama présidente ya Afki Plateau de 15 ans. Ezali ngai mama Otango Nathalie, présidente ya Talangai. Naebani mingi na kombo ya Beret Rouge. Ngai mama présidente na paroisse ba Congo. Oyo mama Mwilu andango akate saki awa epai yake kolala ndako tata maboyi na ba Congo kuna. Comme nanga mama Zola Nushka, nazali secrétaire ya Afki Zonde na paroisse ya Zonde. Mama Mwilu mwana ki passeport ya Bokola ngai. Bini pe bozana passeport ya Bokola ngai. Tuka tozana bobangi te. O ezali mu mesano na biso atango nyonso o to salaka. Tozali kopesa kaka mbela na ba mama o tozali kolala nani pongi to lamuka ba mama to lamuka. Le 27 avril et Belemi, papa azali kozela biso na Nkamba. Photo mata to sepesa papa se moki mbango na mama Mwilu marike awa. Toutes les femmes de l'univers sont heureuses pour rendre gloire à la généreuse et douce mère dont les cieux a choisi pour le salut universel. Yangwana ba mama nyonso ya Plateau de 15 to mata ebele na mokolo ya mercredi 21 avril 2021 pour être to sala kimvuka na biso pe carnaval na biso ekobana na ba 12 heures. To bandi ya biso déjà carnaval ya mweto sala mama. Tozana kate se papa. Pour la sensibilisation, pour la molulu toujours le 27 avril ezali ko continuer. D'abord mama to yake belé mercredi to kobanda na mabondeli. Na sima mabondeli tozali na carnaval to ko sala to yake belé. Ba mama nyonso to kozala awa na Plateau de 15 to kozala en vert blanc pour nous préparer le 27 avril. Bonne et douce mère, laisse que tes fils et filles du monde entier te rendent hommage. Ezali récréation te papa, ezali récréation te. Papa Simon Kima okanga na molimo centre sa ibisaki na biso ke alongoli bonde ya moyindo na miso ya moto nyonso. Libanga moko te ke tika kola libanga mususu. Seke longolama. To sepelisa mama Mwilu. Donc ata mama moko na paroisse ba Congo tikala te. Faut que ndiko sepelisa baba molimo santo parce que ezali fête ya mama Mwilu le 27 avril. Ana Brazzaville to kolonga mokolo ma vendredi. Do ba mama ndenge ba pesela biso bikateli na ba paroisse. To matisa to ya ko tika biloko. Mercredi bazali ko bongisa biloko, jeudi vendredi tozali ko kende mboka Nkamba. Centenaire ya le 6 avril elekani. Kasi le 27 avril ezali pe o centenaire ya monene ya mama Mwilu Kiawanga. Ya mwana biso mama ibongi to sala ebele to mona na ebele po to laksa ke na tata nzambe ke to zali e to nzima ka pe misala oyo baka na biso ke to baka na bongole Yesu ke nzima musala biso peso maboko. Référence pour moi si mobima pamba te mukumbo ya memaki musala ya salaki totali na 4e génération zali na moi so asali oya salaki te yango ngomona na kati ngomba na biso to kopesa re place yo l'équipe ba place nyonso ya basi place yo l'équipe ba place nyonso ya basi place yo l'équipe ba place nyonso ya basi. Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, à toi la gloire et l'honneur. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est l'année du centenaire. Aujourd'hui, mercredi 21 avril 2021, au centre d'accueil du Plateau de 15 ans, les mamans Kimbongis ont organisé un grand carnaval, prélude à la fête du 27 avril 2021. Et bien, cette fête du 27 avril est dédiée aux mamans
Suivi de maman Emalon, voilà maman Phyllis, maman Narslia Mabongo, nous avons papa Nishi Akanya et notre directeur. Maintenant, papa Saint-Phyllis, nous allons revenir toujours avec vous, mais avant de revenir avec vous, papa Saint-Phyllis, avec vous, nous allons beaucoup à dire. Papa Saint-Phyllis, avant de pouvoir continuer de notre animation d'aujourd'hui, les choses permettez-moi de bonne fête à maman qui est présidente de l'ASKI Guatemala. Bonne fête à maman Antango Nathalie, présidente de l'ASKI Talassa. Bonne fête à maman Edmond Pauline, présidente de l'ASKI Macano. Bonne fête à maman Bayanissa Paulette, présidente de l'ASKI Zoto. Bonne fête à maman Maloko Viviane, présidente de l'ASKI Plateau de 15 ans. Bonne fête à maman Christiane Brigitte, présidente de l'ASKI La Base. Bonne fête à maman Yakisakila Pauline, présidente de l'ASKI Massissa. Et enfin, bonne fête à maman Yavanzila Albertino, présidente de l'ASKI Zondé. Papa Saint-Phyllis sommes ici au centre d'accueil qui manque de Plateau de 15 ans ici à Brazzaville. Donc permettez-nous de parler des mamans de Brazzaville. Papa Saint-Phyllis, qu'est-ce que nous pouvons retenir durant tout le culte aujourd'hui notre vie à fin de quelques 100 ans? Qu'est-ce que nous pouvons retenir du point de vue comportemental de l'enfant?
nationale. Félicitations aussi à la bureau paroissieux, la ville à Brazzaville, en l'occurrence maman Nathalie Otango, présidente communale et à paroisse Talangai, et puis Bamosusu Batika, nous avons miséricorde, sur notre cabinet.
bino koza paroisse nini? Biso na paroisse Nzambe papa. Mama Mwilu kutabeta kikonga papa. Biso na paroisse Nzambe papa. Tozane semo lelo mekeli semo na fête mama Mwilu. Donc partenaire na biso ya bana soma simo simo na biso de kale biso afi. Tozane semo makasi. Tozane semo molo ya bodeka tukache. Bonjour maman. Esengo nini boza nango na mokolo ya lelo 21 avril? Maman, esengo lelo boza nango eza dû à quoi? Papa tosali lancement ya le 27 avril ya mama Mwilu mpona kosepeliwa na ye na ntango wana ezalaki pasi ya lobaki motika ngai nakende kozala molobele mpe tata Nzambe atikaki biso na mawa tososolaki monene likambo ngo asalaki biso te lelo tala biso tokoti na 2e siècle ya lingomba na biso nani abandaki likambo oyo mama Mwilu
Mbote mama. Bazolanda wana ratelki tomoni esengo ezali biloko ebele ezali koya awa eza na ntina nini? Est-ce que vraiment le Congo est Coca-Cola sans kamba na fête oyo? Merci beaucoup. Dans le but, aya kokuta mpe bamama mpe baza na kati ya lisanga yango wana tokotelemisa ye papa na fieri nyonso botelema na bino totota maboko tata na biso ndako oyo ezwaka mopaya te ezali ya mabe biso tozwi mopaya na biso tika topesa ye mbote na kopo ya tata mwana pembe libosongo fiki Bamama mbote na bino. Bamama mbote na bino. Bamama mbote ya Benwe. Mounokele Kumba Mounokele Nzaou Blanqui Francis Valère. Moukata la voile à Pointe-Noire. Mais avant de prise à la Brazzaville en 2012, Mounotando Simosi, Torève Moussalaka, Moukalaka Papa Simon Kimba, Valémezon Amoun Fukama. On met Fukama, il y avait samedi la moune, il y avait tout le monde à Boko. Moi, je savais à Bananani. Je m'a affecté en 2014, je me pris ça. Je me suis dit ça. Je me je suis arrivé ici, moi, tout le monde à la Brazzaville. Je me fouillé côté Kimbaliste. Je me suis dit que Kimbaliste est séparé. Je me suis dit, oh. Ou à côté de mon peuple là, on va hésiter.
toutefois muke lutaka wa muke zwa courage vena kukota mumepiza mwandiluta mumetala mama mosi mezoza mais on dit vous avez fêté 100 ans mais aujourd'hui il y a quoi? Il y a une fête des mamans. Est-ce que je peux venir? La maison pise est engagée. Mais ça, il y a un fou qui est. Maman, il veut que Boutaka Beto, il veut que Koudissa Beto, il veut que Salati, Beto va na Babantu Mbasi. Mais qui m'a avec la Boutala, na kati ya tradition africaine? Beto na besoin d'ailleurs une religion africaine. Mais Beto Kala, Beto Maman na Bayinzo, Beto na Koulakisa Baba na Lumputu. Lumputu le kuma njinga ya Bwana. Yake Kiadimi. Beto la Lumputu bake zonzaka. La langue, c'est l'âme d'un peuple. C'est-à-dire, yake mwela ya Babantu. Mais si Benke Kiaka na mwela ve, Benke se longisa Baba na njinga ya Lumputu, bandinga ya Beto kizimana. Bete bika kwa kusamila Kiaka na tradition africaine. Yake Kiadi ve? Beno bika kusala faso ina. C'est que fan na Kiaka ve. Na tango tama bakoko ya Beto ni kulonga Beto na ba sini. Yanki zonza na ndinga Bwana faso kati bakoko kati bakuna. Mengeke kuwa yao ve. Ifo muzo na Lumputu. Kiti la ba unyoshe kuwa yao. Si enimike kuna imeni bakesa la ngeimbi. Yake Kiadi ve? Ya zone yai. Beno kuma kusala telefone me kuma façon matia ba mama. Ya me kuma na hizo makwela singe pesa bunu ve telefone Android. Ya beto lange makwela ku. Et téléphone que c'est ça la bateka na kati ya ba makwela. Ni peno ba mama ke kutunga bwala kala ba bana na ba école ke taka marié la ve ça vous na ba téléphone. Téléphone me kumwangisa études, bas études, l'école. La kilunga kubu ya kubu ya kulokisa bana l'école. Kiadi mingi, mwenye terminal. Kena zaba ve l'école, le verbe être au présent. Il y a des choses à j'ai. Mais alors que le verbe avoir li, il y a une chose de je suis. Donc le contraire. Donc maman m'appelle le seul à qui ça devient vrai. Il y a une tradition africaine. Mais le land n'avait pas d'église qui n'a pas détourné la tradition qui m'a mis. Alors, papa, si nous demandons la mission, il y a beaucoup de canne. Mais peut-être la peine de la foutu la canne nommée naïsi. N'a pas fait avec la couloata, n'a pas fait avec la coudiatila. Téléphone que la foi que la tradition est avec. Mais le bakatia qui a téléphone de ma maman. Beno kutula na isi ya kivumu yake na kufua mabuta mabeke akize ba oncle mabeke akize ba ndoki téléphone yake le diable yake le poison beno kutula yao awave ba mama mingi yange kwenda chamula ne tula téléphone wa yange baka yake téléphone kutula na mabene yake na kufuaka beto ba ndombe. Beno bika kusala fasida mukanisa vraiment mambuke mingi mais bilunga kaka muke vutuka sana bebe voilà kitwani muke la kilengi mingi na parole de notre pesa la munu mume kusaba kiyakele vraiment église africaine. Qu'est-ce donc qu'est-ce vrai? Beno na kisa beto babana beto na kupungisa nzila beto jaka na nzila kusunga mabe. Betwani kuzonza singeta la kencha kimbangiste façon kabake luataka mais ngemezoza ça c'est une femme vertueuse mais tout là na hizo noki tout là na hizo c'est une femme qui n'a pas dribble tout là na hizo yanne kuma téléphone ne kuma kubunga na isi afundu sabu na kukima bakala. Donc, tradition est que zola zonda, beto tunga, zola, beto tunga kiwisa. Bolingo, mobe kumusala, yake les lois
beto nyonso fana kulanda na nkumi ya tata mwana mbibe alonga. Amen. betu nyonso betu na kulanda bika betu kutonda ina lilomba mepesa betu na nkumi tatu ya lolo na nkumi ya tata ya mwana pembele lo betu na kuma na ntangu ina ya kupesa babini betu mandeke beto tokomi na ntango oyo ya kopesa biloko basengaki biso na baparuwasi. Mama oye. Tokosenga libondele epai ya mama ya collège atinda biso tokende bamama ya komite nyonso totikala toyokane bamama mama mokonzi ya kosinza bana na libondele. Tobonde na kolimwa bino misato ya bule nzambe tata mwana mpe tata molimosi yaya mo nzambe na biso tosengi olimbisi na ntina na bokeseni oyo ekomonanaka katikati na malako na bino mpe bijaleli na biso nzambe na biso tika ete bolimbisa biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimosi mama mwilu kiawangayo nde molibeli na biso. Papa topesi yo merci na ndenge osili kobatela biso mobu mobimba mobu elekaki papa tofeteke 27 avril 2020 kuna na Yerusalem mobu oyo ya centenaire na bino bozali kopesa biso eleko lisusu ete tokokomata na Yerusalem ya sika mpona kosepela na centenaire ya mama mwilu. Nzambe na biso tika ete okumisama na yo, tika ete osanjolama na yo, tika ete onetelama na yo mpe papa tokoka kokumisa yo lisusu na mingongo mileki likolo. Papa maemonso mazingi biso awa na se na ntango papa yo oyebi yango eloko tozali kosenga na yo papa Simon Kimbangu Kiangani pesa biso monene oyo ekosala ete biso bamama tokoka komekola bijaleli ya mama mwilu, tokoka komekola etamboli ya mama mwilu, tokoka komekola evandelo ya mama mwilu. Yango nde esalaka ete yakoka kosimba mosala oyo mibu 30 na mwambe. Nzambe na biso, nzambe na biso, nzambe na biso kopesa biso mokongo te. Sembola elongi na yo etala bamama na yo papa oyo biso tobetaka tolo ete tokosalisa yo papa Simon Kimbangu Kiangani. Bamama tozali kobongama po ete tokoka komata kuna na Yerusalem. Papa programme esili kopesana. Nzambe na biso papa sunga biso oyebi ete nzela na bino ekotalaka makambo ebele moyebi mpe akotelemaka makasi me elinga na biso ete na ntina na programme oyo bino bokozala liboso nsima loboko ya mobali mpe ya mwasi biso bamama na bino tokozala na katikati bino bokotambulisa biso lokola ezali bolingo mpe mawa na bino oyo nyonso moyini azali kobongisa bokoniata yango na se ya matapi na bino ezala baoyo bakokende ezala baoyo bakotikala elika na biso ete papa bino moko bokosalisa mpe bokosunga biso nzambe na biso nzela na bino ekolukaka bosolo bamama mingi bazali na mposa bamata na Yerusalem kasi maboko ezali ya kokauka papa na mikolo mibale oyo etikali salisa bana na yo bakoka kozwa mosolo bakolwisa bakongo po ete bamama tokoka komata ebele kuna na Yerusalem. Nzambe na biso toyaki na oyo esika tobetaki libaku te tolingi tokabwana
yo kokabwanaka na motu te elika na biso ete okomema mama moko na esika ya kosetelaka na kokomi na ye akozanga kozongisa bino matoli te oyo elingi bino nzambe na biso esalema ya moyini ebanda kimia nguya nkembo mpe mapamboli bosopela biso yango lokola mvula na komona tata mwana mpe tata molimo moso amen tokende malamu mama Maëlrich, des annonces. Franchement, ça va. esengami na bana ya presque nyonso to ya kala to ya sika tokende esika bambunda bafandaka to bamama seno tata seno tokende kuna biso nyonso atikali kuna hivi C'est bon? Bien, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin, comme vous le remarquez. Si vous avez aimé, dites un grand merci à notre grand réalisateur, Papa Edir Malumba, le directeur technique de la radio-télévision Kimbongis et toute l'équipe qui l'a accompagné. Nous citons donc Papa Fred Makoudou, Papa Darel Wanzani, Papa Grace et Maman Ulorich, comme vous le voyez très bien. Et d'autres penseurs aussi, toute l'équipe rédactionnelle, toute l'équipe de la radio vous dit un grand merci de votre attention et à la prochaine. Merci.